Mais là, comment le président Abosani, le nom de Jésus est plus fort que l'épidémie mondiale. Et le président Abosani, pour permettre, ngai, bola kisanga ta place au bateau na bazali, na sambela pona bango, nzamba bikisa bango. Esprit, je suis convaincu que moi, ceux qui bola kisanga place bateau na bazali, n'autorisation même ya bakonzi ya mboka, moi je peux prier. Pour na bateau baza malade wana bakobika sur place. Je connais la force de Jésus qui m'a appelé. Alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Bienvenue là-bas très chers internautes, il y a Info Plus. Merci na ba abonné fidèle na biso. Nga bino Mustafa Malembe na ebisa bino ka kebo mesana na ngai. Tout ça ramusalo iza rapport na ba information ndenge na mesana ko ebisa bino. Biso to salaka oyo esengeli na tango esengeli. Na oyo esengeli na ndenge nini na tango esengeli na ndenge nini par rapport à l'actualité oyo ezoleka na monde biso to salaka to pesa bino to laki sabino nini ezoleka awa na Congo nini ezosalama na Congo par rapport ya lelo boyebi maladie mondiale ezo paralyser ba institution ezo paralyser ba commerce ezo paralyser makambo ebele lelo na ba église ekoti makambo wana lelo moye bana batanga ezate moye bat bakende ba église ezate coronavirus vraiment oyo epesi pasi monde entier ils ont vraiment paralysé les lois na Congo awa bana ba kati classe ba église moya ko sangana te ba entroupement ezate lelo yo soki mutu akufi moya ko sala ba ndenge to banda ko sala to ba feti eza susute ezali soki bozu ebembe mbala moko bomemi na cimetière lokola bande ko na biso ba musulman ba salaka mais to lobaki to lobela yango pe biso to lobaka kaka ndenge to lobaka na Congo na lisango oyo to pe to lobaka tige yango esengi na biso to loba to koloba ngona nani to koloba ngona frère Bedin oyo lelo to ekokutana naye to solola naye mai oyo ezoleka na coronavirus et puis to yeba thème oya aye to partager naye le miracle, le temps de miracle n'est pas encore passé. Nango na opesa ndeko frère Bedin mbote. Mbote ndeko mopanzi sango. Bonne santé. Oui, santé malamu nangolu anzambe. Frère Bedin na annonce nango yoki toko banda bote sans que on se présenter na bayenyo so ba Rolando pour une première fois na Info Plus. On se présenter frère Bedin ngana lobika frère Bedin. Frère Bedin azanani, frère Bedin abotami wapi na Kinshasa, abandi musala nzambe wapi na ndako na église to ndenge nini. Merci beaucoup ndeko molobi mopandi sango. Frère Bedin abotami na azamona ya Ngalema na quartier Munganga na avenue Mission numéro 24. Frère Bedin abandi ko sambela depuis 2008. Dans l'église Ebenezer, ils ont dirigé et par le pasteur Gédéon Caleb Ditanda. L'église, ils ont avenue Wamba numéro 3, dans la commune toujours Yangalema. Donc, Naza, frère Bedin, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, ni prophète, mais je suis seulement frère Bedin, serviteur de Dieu. Frère Bedin, serviteur de Dieu, frère Bedin a bandé au Sambela en 2008. Donc, avant 2008, frère Bedin a zaki dans mon pakano. Non, non. Lorsque vous parlez, il y a mon pagano, c'est... Olobi na obandi ko sambela na 2008. Bon. Kobanda ko sambela na 2008, cela veut dire que kozwa engagement moko ke ya conscience na yo ke au servi nzambe. Neza na 2008. Mais tous ara déjà ba chrétien parce que maman o aboti ngai na papa o aboti ngai aza déjà pasteur. Mais kozwa conscience ke ya osalela nzambe eza na 2008.
Donc cela veut dire je ne suis pas né na kati ya famille moko o bato ba ebinzambe te na botem na kati ya famille o bato ba ebinzambe. Mon père c'est Onokoko Pierre, aza pasteur. Donc maman na ngai paix à son âme c'est Denise Niembaka Ninda. Donc naza la référence. Na botem na famille o ba ebinzambe zate ke nazaki mon pagano. Merci frère Bedine, le temps de miracle n'est pas encore passé. Pourquoi le temps de miracle n'est pas encore passé? OK, si Naponi na lobela thème où le temps de miracle n'est pas encore passé parce que na bisonio son na yo mopande sango to yebi ba décision oyo mokonza mboka auti kozwa surtout pour na église na ndenge bakangi ba église yango voilà pourquoi nzamba tsenga cœur na lobela na thème où le temps de miracle n'est pas encore passé yango on a lingi na discuter na bino parce que bato nyonso baza koyoka bayeba pourquoi na lina lobela le temps de miracle n'est pas encore passé. Parce que na kata thème oyo na verset de base na biso za mokanda ya Actes chapitre 3 le verset 1 jusqu'à verset 6. Deuxième verset vous allez lire dans le livre de Jean chapitre 6 le verset 2 jusqu'à verset 14. Je voulais un peu discuter concernant le thème o nzamba tsenga kerna solongo na peuple congolais pe na bato baza kota biso libanda ya mboka Congo. Parce que peut-être toza ko pesa coronavirus lokola maladie moko et l'équipe combo ya Jésus-Christ de Nazareth. Or en réalité la Bible dit ceci, devant le nom de Jésus tous genoux fléchissent, même le magicien fléchisse aussi devant le nom de Jésus. Donc on ne peut pas cacher le nom de Jésus à cause d'une maladie coronavirus. C'est un peu ça de journaliste. Voilà pourquoi na lingi na lobaso ki motuna ezali okotuna. On ne peut pas cacher le nom de Jésus à cause du coronavirus. Ndeko frère Bedine, question nango ko banda coronavirus lelo yé. Avant coronavirus il y a na mboka to yaki na maladie moko ezaki Ebola. Ebola ça les ravage. Ba pasteur botelemela ki yangote topé ba frère botelemela ki yangote. Lelo eloko yo ezos eyé tellement mondialement. Ba lobi ke lelo bat ba sangana te, ba pasteur ebele ba bazoloba par rapport à Likambo wana. Pourquoi pas o ezalaki nano ebomaki biso ba congolais tout sambela ki yangote to lobela ki pe makambo ya Jésus te et comme na tango ya corona ba ju décision moko boy ba pasteur bobandi kotelema. OK oui. Ndeko nalandi mutuna na malamu otuninga question mo ya bien question o ezo senga pour nous répondre ngo senga na sagesse ebele. J'espère que toyoka biso nyonso sango Ebola. Ebola et banana ba province ba Goma et kota ba province ebele et boma batu ebele. Oui. Ce qui ba pasteur o ba leka na TV. Ba leka kate ba sambela pona batu. Mais biso batu oyo to fukamela non balte. Tozaye ko sambela pona maladie o etali Ebola. Aujourd'hui, nous parlons pas encore de cette maladie là Ebola. J'espère que Nzambe a déjà guérison na kati ya maladie wana. Colère comme qui pe na Kinshasa même awa tout monde nil par ba pasteur ba sambela ki ba biloko wana nyoso et tout monde na kayango nazo loba par rapport ya o décision ko yi lelo yo tozana mambo ebele le kana mboka ba pasteur ba réagir sakate mais pona ko banga to pe pona ko protéger po balobi ke boteyi biso balobi ke nzamba zoloba na Bible ke mi batela ya ko batela yo. OK. Verset R mususu o bino bo tanye mususu bo sosela ngo biente. Oui, eza mamala de belé o ba pasteur ba sangana te pona osambela pona yango. Moi je ne sais pas. Est-ce que ndeko journaliste ce qui pasteur à côté retraite pona kosambela pona maladie moko boza et yena kata mboka. Est-ce que pasteur wana il faut le kanakati e tandopo aloba ke na côté retraite pona maladie moko? J'espère même pas. Il y a d'autres pasteurs c'est o ngana yebi. Ils ont battu tout maladie et yé. Bakota ba retraite ba sambela. Mais ba les kate na TV pour ko annoncer que tous sambela pour na telle maladie. Même maladie o ya coronavirus oyo. Ils ont ba pasteur ba za ba mangenge ba sambela pour na yango. Donc elonga la na senga vraiment. Neko na yebi ke boza ba pandisango. Elonga la na senga que ce qui est président de la République a permettre que l'église est zonga pour bisoto démontrer la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on ne peut pas étouffer le nom de Jésus concernant une maladie auto-yebi source nangote.
peut-être en journaliste aux information te maladie au ya coronavirus et banda na France depuis 2003 on a ba archive nango depuis 2003 bandé na Chine te bandé na Chine en 2003 maladie oyo et bandé ko manifester na Chine mais bato o ba créer maladie o ezaba français depuis 2003. Ce ne sont pas des Américains. Ce ne sont pas des Américains. Ce ne sont pas des Américains. Ce sont des Français. Parce que dans l'archive, ceux qui battent dans l'archive, dans le numéro, dans la routine de l'archive, battent créer malade. Oh, ce sont des Français depuis 2003. Or, en réalité, ils ont virus. Virus, union, c'est un antivirus. Donc, jamais virus, c'est un antivirus. Donc, ceux qui ont un antivirus, oh, bah, c'est le roi qui c'est. Mais, il y a des bateaux. Mutu nyonso o aza affecté na malade oyo nazo yebiso que antivirus onga na nango c'est le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est sauveur comme malade nyonso. Si nous lisons avec vous dans le livre de Marc chapitre 5, la Bible nous parle d'une femme qui avait la perte de sang. Or la Bible me dit ceci: Jésus-Christ allait chez Jaïrus pour guérir la fille de Jaïrus qui était malade. Mais la femme elle-même, elle disait quoi? Si je vois seulement l'homme qu'on appelle Jésus, je puisse seulement toucher le pan de sa robe et moi, je serai guéri. Or, en réalité, le nom de Jésus, est nom oyo et big qui sera malade n'y son papa journaliste. On ne peut pas cacher le nom de Jésus. Vraiment, on a contre vraiment ne bakangi l'église. Vous êtes contre n'andenge bakangi l'église, frère Bedine, lelo yo mboka na biso et connaîtra makambo ebele. Ce qui est le président de la République a zoapé ba décision en wana to yebi makambo eze belé toza na no pays moko eza pauvre batu ba vivaka biso to vivaka en communauté toza ka belé ba wenze na biso to lo ba bato ba wenze to lo bato wana ba poubelle toza na bato maboma ozomona te que quelque part oui koboya kosambela koboya ko kende na ba église ezate ko lo ba kozanga kosambela na ndako bakoki koyebisa yo te bakoki koyebisa yo bakoki kopekisa yo okende église mais ozosambela na ndako quelque part le président de la République a raison na ye. Ouais, oui, ndeko journaliste est vraiment au makambo lobby. Oui, président de la République a raison na ye. Toro ko telemela yete. Mais loko kaka ongaye nazo telemela te parce que natanga la Bible malamu. Je peux pas être impoli devant notre président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je ne peux pas être impoli et pas naïe. Mais lorsqu'on enseigne une mesure de grâce, oui, on ne peut pas commencer à copier parce que France est quand même église, aux États-Unis quand même église. Mais là, l'école. Oui, l'école, je suis d'accord avec ça, mais avec les églises, vraiment, je ne suis pas d'accord. Avec les églises, je ne suis pas d'accord avec les journalistes. Parce que tant que quand église, bakani église mais bazui ba hôtel batiki bazui bato batekaka diamba batiki or bato ba melaka diamba baroza ata 20 personnes ba kende na nganda ba mela diamba. Pourquoi pas bakani pe banganda? Pourquoi pas bakani bato bakota hôtel? Donc en réalité bakani église mais to ya impédicité ko matamakas. Mais ba moto ba lobi na moto fo mba mais ma moto moko au monité que non bazo diminuer pe ba effectif ya contamination. OK, moto na pesi mokonza mboka ba konzo bazui décision ya moto na pesi bango longoni ya pona nde balobi makambo ya transport. Mais pourquoi pas ba koloba makambo o etali pe ba diamber? Pourquoi pas ba koloba makambo o etali ba hôtel? Tant bato akota hôtel bazara 2 personnes ba kozwa pe maladi wana. Bato ba mela diamba bazebele. Pourquoi pas ba koloba la diamba? Donc batiki bato ya diamba ba mela bango diamba mais église ne subir peine oyo. Nombre oyo bato bakenda ka église eza nombre oyo ya bato bakenda kokota nganda te. Nombre oyo bato bakenda ka église eza nombre ya bato bakenda ka hôtel te. Papa oui, non hôtel toyebi ke bato akota des toyebi na diamba bato ba melaka diamba ba neronanga ba diamba excusez ngai eza lo na ofinya binote na to tuka pe binote soki omoni makamo na oloba e pesi yo passé ko se kilanga te limbisa ngai ezaka émission tozo sala bato ba melaka diamba bazalaka soit 5 personnes soit 10 personnes parce que nga aza pemeni awa na kamunga na mona banganda ba diamba nde bato ba melaka diamba. Parce que na diamba tango bakataka na bato ba mela même ba cigarette o azo pesa muninga asisa pesi etaf. Est-ce que vraiment et l'autre ba roté melango pété car église
Bon, moi je comprends. Hein? Je comprends que dans le y a un cannabis au République démocratique du Congo, l'autorité c'est comme si il y a un problème dans l'église. Parce que Babiloro ebimi na ba internet ya lokuta, Babiloro o batoromi ko sa ba montage yango et salir trop le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi bazuna décision au église et subir conséquences. Papa, oyebi ezana bato mususu o ba yebi ko sa le nzambe bien te. Tant bokangi bango déjà plus de 1 mois ba osambela te bato be ba opengwa. Donc bato belé ba opengwa. Bible lobi na Actes chapitre 3. En Pierre et Jean, pendant que ils dans le temple, ils étaient dans le temple, ils étaient dans le monde. Mutu wana avanda na malade, awumela na malade wana. Mais tant bien Bible na Actes chapitre 3, Bible dit tant Pierre na Jean bazo kota, mutu wana fixé zie, akanite ke akoko recevoir quelque chose. Mais Pierre a yebisi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Papa, c'est que tant que tu église, le nom de Jésus, oui, peut-être na vanda ma casse na mamanza mais na recoupé moi mais batu oyo ba bongoli mutema peut-être il y a 2 jours passés ou 3 jours passés est-ce que ba ozaka na nzambe mais suivi na banda ko zalaka frère Bedine ceux qui ba lobi to kutana te mais ça ne dit pas que non ngana onde le to mona to ça l'émission et ça déjà le la visite. Pourquoi pas beaucoup conforter batona na bandako lelo frère Bedine na question na ngeko za la susu boye bande ko belé pe lelo bazoloba ba pasteur bazotele mais la po bakangi be église lelo yo be église comme lokola ba boutique po eko sala pe o toloba na lingala mfuelu au moins que non bandako bana ba okota nzala po soki kopo wana elali ba mabekoti na ba famille. Naebaki mutuna oyo kozanga tende ko journaliste parce que bino bande bapanzi sango boza bato oyo boza ko traiter biso ba pasteur ba mandia te ko traiter ba mandia te po lelo yo tolo ba pe que lelo e comme cop donc lelo commerce eza sans perte lelo e comme l'église pour lelo to ko vanda boy mutu mo ala muki na ye il se dit il est pasteur il est prophète mais autour na ye peut-être aligné nini na tuna ki o uta wapi obeti solo ke papa zaki pasteur o mona mutu moko kaka boy o no nga kuta zaki boy o nga kuta na zaki boy nil par mutu wana peut-être asali théologie te pour nzambe makambo nzambe batanga kango pe pona ko yeba okoyi kozala na obotami na onction mais il faut pe yeba ndenge nini oyo ko kambama to pe ko kamba batu lelo na mboka na biso laisser passer comment na mutu mo amoni ke koto na lokwa kota chike simba ma mingite lokwa kote ya boulot na yebi na ngate na créer mo loko mo boye na créer pe mo ligablo na nga yango na peut-être ça la pe passi. OK oui. Neko journaliste vraiment na bandano na ngai monko. J'espère que dans ces présentant que dans lobby naza frère Bedine. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas encore consacré. Promesa eza eloko mo église eza lora ligabloté kotane photo bonisaka. Moi Jean-Père. Mon père il s'appelle son nom plutôt c'est Caleb Ditanda. Yenda za papa o ajandenga na kati ya ministère. Naza na ni monto, na ni na de papa, na papa molimo moko pasteur Caleb. Église eza lora ligabloté. Moutoupé aya répand nzambe ye mon côté parce que Bible bien dans mon canal Jérémie. Je te connais avant même que tu sois formé de la ventre de ta mère. Je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà dit que tu es prophète. Donc il faut que tu n'as moutou nyoso tant au moni à cette église. Tout n'a pas normal. Tant au sali église nani atinio parce que na kati ya mboka na biso to ana problème. L'église est belé o et faut mi par-ci par-là. Peut-être un mususu église wana mutu atinda mutu asa l'église des nzambe te za yemoko yango voilà batu musu ba subir ba conséquences wana mais c'est que moi je sais église o eza fondée église o eza fondée na kombo ya Yesu Masia église wana jamais ekoza na ba désordre. Oui, je peux pas dire que aujourd'hui biso ba pasteur otote ya bino ke to ba batu moko otoro ko ya te. Oui, c'est normal, un pasteur aussi peut tomber. Pourquoi aujourd'hui ce pasteur a tombé à quoi bino bapandi sango bo komi sango neti mafinga ba musicien ba Koffi Olomide ba koma neti ko critiquer biso. Pourquoi ça vraiment? Pour bomila ki sara ke bino bozalo ko le spécial frère Bedine.
Non, non, Tommy là qui s'arrête le quoi est spécial. Problème est avec et pour la bino zanene. Et ça que tant que moni pasteur peut-être azaiki mobola net na minute au papa. Le long na qui c'était hein. Le long yon ne ko journaliste a to sa no émission. Au moni ngane naza qui c'était parce que na bali na noté. Na ota mona mutuka te mais lobiso na zu mutuka kaka yo mutu to sa no émission o lobaki na simbikisi kaka yo mutu to sa no émission o lobaki ngene na zabwe mabonza nde se nini esomeli nga lupango mabonza nde someli nga yi esomeli nga nini mapango esomeli nga pe mutuka mais oyebi batan oyo nga na lekisa te il y a beaucoup de pasteurs o bal sala batan na bango ebele ba 30 ans balala ka na église tant abimi na église nzamba futi. Moi je presse un Jésus riche, je ne presse pas un Jésus pauvre. Je presse un Jésus riche, je ne presse pas Jésus pauvre. Parce que oyabine de journaliste et loro sala biso pasi na kati ya moka Congo bino bapandi sango. Boza ebele nazola na ba émission na bino na ba YouTube, nazola na bino na ba télé, nazoyoka bino bozolo baka ba pasteur mabonza, ba pasteur mabonza, ba pasteur mabonza, ba pasteur mabonza. Mais vous ne savez pas que offrande est libérera paix. Est-ce que nos journalistes, au moment où nous sommes tous les gens mais azu offrande a pesi à cause de offrande wana nzamba épargné na esprit de mort ou bano tamola na ye. Mais maman pazoti kabana nena nzala po ya kopesa offrande na église au monde que za mabe. Ouais, nos journalistes vraiment ozama yele makas pour na ba question na yo parce que na ko répondre na ba question na onyoso. Oui, maman zoti ka na kunzala azoya po apesa pasteur. C'est pas un péché. Ouais, ce n'est pas un péché. Écoute, c'est bien. Parce que tant que maman salibongo, apesi, atika les mains vides. Parce que la Bible dit ceci. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. En réalité, lorsque maman, après avoir donné comme ça, le bon qu'on a été à recevoir, il y a peu, c'est pas pasteur, moutozong, c'est Zanzambe. C'est makamu etel makamu ya mabonza papa na oyebisa yo bato nyoso o baoloba ke mabonza mabenga na otemela bato. Offrande eza eloko epambolaka. Offrande eza eloko o epesaka mwana. Lisez avec moi dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, histoire de Anne. Pendant que Anne obotate penina zo sekaye Anne ke na temple ayebisi nzambe nini alobi nzambe soko pesinga mwana na osa nini na ko pesa ye, ce n'est pas une offrande. Un de journaliste, ce n'est pas une offrande. C'est l'offrande qu'Anne avait fait avec l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons exaucé prière. Anne a payé mon anneau, Anne a payé mon anneau, a bonza qui a sa temple. Dans ma camama bonza et banda déjà à partir Ancien Testament. Ezaka alelote. Jésus-Christ yemoko a bikisi muto azaki na kunk. Tant a bikisi ye na kata temple, on a parlé en bateau au bâtiment ma bonza. Pourquoi aujourd'hui les lois sont bonnes comme il a bino ba journaliste et traité biso ba pasteur ba mandian. T'es toujours traité bino ba mandian te frère Bedin toujours par rapport il y a na tuna qui on a question que les lois ba pasteur belé ba zoté mais la mesure il y a président de la République pour et belé ya ba pasteur les lois to lo bango pe que ba sala nga musala te. Musala na bango ezali oh nzambe abenganga temps plein église. Alingi ko kende musala te. Frère Bedin, okoza musala nzambe me okendaka musala. Mais ça ba misusu azana eloko te. Yebisanga siko ndenge bakangi église famille soka za na bana ba olia ndenge nini. Omoni te fatele atele melango kaka. Ouais, neko journaliste ngo na bana ko lobake oza vraiment na sagesse makasi. Na sala émission na bato belé mais sagesse ozo bimisa awa na moni kiza nzambe. Ozo tuna mituna ya bien. Oui. Pasteur o asaka musala te. Ngai na yebite pourquoi pasteur nini on a ça musala? Parce que moi je suis frère mais je travaille. Zamba benga à temps plein pour musala na. OK, moi je ne refuse pas. Na rekoboye wa pasteur wana te parce que appel nyonso nzamba benga ka moto azara toujours na makambo o nzambe ayebisa moto parce que alliance nyonso o moto sara na nzambe eza alliance eza boyokani. Peut-être un musuyo ndeko journaliste oyokana na nzambe obike nzambe no benga boye no benga na mo amukeboye na kobima na mo c'était za boyokani yokani na nzambe. Nzamba biso bon ndongo manamo ste ngai pe na bengi okosalaka musala te eza à propos ya boyokani o pasteur ayokani na nzambe ngai na yebi boyokani ya bato nyonso te neti mon pasteur Caleb Ditanda asara musala te mais biso
bana ye to sara musala ezaka yenda sara musala te parce que na tout un jour mususu papa kala pourquoi au sara musala tabi non non nzamba benga ngai ayebisanga na sara musala te na za temps plein église. Voilà pourquoi mon pasteur azara toujours na église. Donc na yebite ndeko journaliste soki bozara na problème na pasteur congolais to ndenge nini. Biso to tuna ba question frère Bedine to tuna ba question ça par rapport ya autozomona na ba réalité le garana mboka na biso. Lelo yo na coronavirus oyo to so langa na yo yo tchetem ya le temps de miracle n'est pas encore passé. To so la masoloana par rapport ya mesure oyo président de la République a zui. To lo balelo boye mboka na biso e konetaka ba makambo ebele. Mboka na biso déjà il y a de décennies oyo eloko esila raté oyo bande ko musupe baloba mais tout ça ba pasteur ya nguya neni bokoti nda bango na frontier ba sambela po guerre sila makambo na total rango te mais lelo likamba coronavirus ba pasteur ba telemi pourquoi mais ba parents peut ba futaki pe ba minerval pour na bana na bango ba ko pe ko banda hotel hein ozomona ngote mais ezaka ba pasteur nde ah te c'est que quelque part nasi wana likamoko ezali. OK, oui. Papa journaliste vraiment ce qui n'a benga ki yo to lobela le temps de miracle n'est pas encore passé parce que na ba décision o mokonza mboka azui et c'est pel ici biso nyonso te et tant que basal na nzambe et c'est pel ici biso nyonso te. Oui, toboite malade o eza coronavirus eza épidémie mondiale. Et ça peut-être 62 pays déjà où déjà baza na kati ya maladie wana baza ko vivre ngo bato musu baza ko kufa to boyi yango te. Mais le comment le président abosani eza que le nom de Jésus est plus fort que l'épidémie mondiale. Et le président bosande yango wana. Oui, moi je ne refuse pas. Batu oyo baza maladie wana. Ngai na nina senge loko moko. Soki yo ne ko journaliste oyebi place o bato wana bazali ngai naza sir na nzambo na otambola na ye na Saint-Esprit on otambola na parce que la Bible me dit ceci l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec et tu seras changé à un autre homme. Donc je marche avec le Saint-Esprit. Je suis convaincu que moi ce qui bola ki singa place bato wana bazali na autorisation même ya bakonzi ya mboka moi je peux prier. Pour na bato baza malade wana bakobika sur place. Je connais la force de Jésus qui m'a appelé. Frère Bedine to bandela nano dotolo babwe balongola na bango ko sala ba recherche wana ba yela oka bato wana. Ouais na koloba ezaloko la prophète Eli. La Bible dit ceci. Hein papa, tantôt peut-être na kati ya total avement. Ouais. Total avement pour comme to bandeko to comme na ya temps sérieux. Pour frère Bedina même biso na stade donc yo vraiment ba elioma ndeti apa na bino to bato bazoko bombi bango nazoka soki na ntele donc frère Bedina oza capable ba bengio OK obandi ko sambela pona bato wana ezo silambala moko. Oui oui, si je parle comme ça ne ko journaliste parce que na yebi puissance et nzambo a benyangaye parce que dans le bien Bible lobby l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec et tu seras changé un autre homme. Moi je marche na bandeli na lobby ba konzamboka président Fachi na batu nyonso azaka nzinga ya président soki boko ko permettre ngai bolakisanga ta place so batu wana bazali na sambela pona bango nzamba bikisa bango. Frère Bedine, oui. Kobanga na ngai na bato ba Rolanda yo ebele ba roloba muto oyo azoluka base ndenge tolobaka na mon français muto oyo mususu abandi liboma te to balinga batala ye ndenge zalaka congolais biso na Congo ba congolais tozalaka ndenge wana biloko ozoloba ezali révélation to ezali ka ndeka to vandika bo ne obengi to sa l'émission et yeka rapolo balika moningo. OK papa na lobi ke mutu nyonso o lobaka likambo derrière likambo neza mutu atindi parce que banda malade o ebandi natika ko lobate natika sa émission toza bato liboso na sa émission
Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que dans cette émission, ceux qui ont confiance, que bandimé le sous pasteur te obaleka na TV, baloba ki ba miracle ça rezarakis. Ngala nina la sabango que le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Moi je presse Jésus, je connais. Donc on appelle ça Jésus jeunesse nanga mobimba. Je ne prends pas l'alcool. Na meladi mbate, na linga basi ya ndumbate, na linga basi ya batute. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas venu ici pour commencer à critiquer les hommes de Dieu. On a serviteur, on a critiqué les hommes de Dieu. Donc on appelle ça vie nangai jeunesse n'anga pas Jésus. Donc la Bible dit ceci, vous imposerez les mains aux malades, eux les malades seront guéris. On parle de la guérison. Donc, guérison est sur place. On ne parle pas de la guérison du lendemain ou soit après des jours. Moi, je demande, papa Bapanzi Sango, nayebi ke message nanga o ekokoma. Bape sanga ya tanzela. Na sambela pona batuwana. Nzambo bikisa bango. Siko lelo tolo baboy o sambeli pe mutu aza guérité. Suke kozala nini? Oyebi eza tango lo baken mutu aza guérité, eza le roi prophète Élie. Prophète Élie devant le prophète de Baal. Alobi bo benga nzambe na bino ngape na benga nzambe na bino tota nana ya no la moto. Balobi bien, Bible lobi bien. Le prophète de Baal bazaki plus de 50 personnes, bazaki 50. Babandiko belela moto kitate, mais Élie a prononcé seulement dit ceci. Si je suis un homme de Dieu, que le fait quoi? Le fait descendre. Babi sur place moto sanin ekita. Donc je connais la force de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas dit que non Luka baise. Ce n'est pas dit que non Luka batou. Ceux qui peuvent battre ngai par-ci par-là. Non, non, c'est pas ça. Ngai naza contre. Parce que le nom de Jésus, c'est comme si tu as caché le nom de Jésus. Le colo ya malade moro coronavirus ou outi na Chine, et France, ti et comme awawa. Donc moi, je n'ai pas peur de cette maladie-là. Frère Bedin, tozo kokene na rochité. Ce qui est avant dernière question, frère Bedin, na ebela ba pasteur to ebi aminene na Congo, ba 8 ans ya ko oser ba voix na bangote. Frère Bedin oyo peut-être ebele pe ba ebiote au lobby que nzambe apesi nguya oyo ezali ke soko sambeli pona ba to bato nyoso ba na ba kaya coronavirus bakobika to lo ba pe to lo ba lelo frère Bedin na yeko défier ba pasteur nyoso ba na Congo. Non, on a défié ba pasteur nyoso te bazana Congo. Parce que je marche toujours avec le nom de l'Éternel, le Dieu que mon père Caleb dit tanda. Nzambo asalelaka, yongai na tamulaka na ye. Parce que Nzambe o papa nanga belelaka na mona papa nanga ko sambela pona bato sida babika. Yongai pe na sambela pona bato malade belé, bato abika ka sur place. Na zambiku dité. Na biksa bato mbasu te ke na bimisa masasi na nzoto. Non non, moi je prie directement et Jésus fait son travail. Donc na yeko défier ba pasteur aminene te. Ba pasteur veuillez m'excuser, ba pasteur nyonso aminene boza ba papa na ngai na yeko défier pasteur nyonso te amunene. Donc, nous avons un respect au papa Nangaye. Parce que comme avec Soni Kafuta, le papa Kiziamina, le papa Mutombo Kalombo, le pasteur Moïse, Mbiye, Namona Mamabomba Sala, Kaneko défier Mutute. Donc, Ngaï Naeko Senga, Kenzambe, a Tindinga Pessinga message, que na Sambela, Pona Batu, Batu Baobika. Même Ata Awawa, tant on ensemble la prière Awa, Batu Nyoso Oba Olandangaye. Ce qui a osé place si matin le beau acha le beau connaît na thème a romona quelque chose que salama. Frère Bedin tozo cité lelo yo tuyambio pour une première fois mboka na biso lelo to chanza président oyo makambo zo bongwama oyo lelo congolais a zelaka alternance et que ça question nga suka alternance c'est salama to yebi ke kala bamboke bandaka ko vivre na alignement ya basali na nzambe. Message na yo par rapport ya maladie oyo ndenge komeli, message na yo pona année oyo po tozana no ne bandeli tozana mois ya mars eza début année, message na yo nini oyo ko pesa ba nyonso yo ba kolanda biso.
Ok, merci papa journaliste ndo lobika tokomi na suka. Message na ngai pour na malade o ezaka moko, naza toujours na Bible. Bible et le Bible. Là où 2 personnes ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc verset wana baton so atanga ngo toyebi yango ndenge zalaka. Donc place oyo bat baza 2 personnes. Bazo prononcer ka kombo Yesu nzamba za kati na bango. Donc maladie o eye. Oui, bana na nzambe nyonso. Toro kozala na kobanga te pona maladie o eye coronavirus. Nazoye biso mo na nzambe mutoza ozuta ya rolanda ngai. Ke yeba ke maladie oyo yo nga na yebi place oyo utite parce que il faut to loba o nzamba lobi. Promesa soki nzambe alobi eloko te yoko ya kokosa te na yoko kosa te parce que na yebi origine place malade outi te na lobi olobaki ke bandi na France. Non, pardon, na France na lobi ke bato ba créer yango na loba te ke malade o eza démoniaque ne bato mususu ba loba. Moi je n'ai pas dit ça parce que Bible lobi bien ko bakisa te kolongola pété donc na pesa faux message te message moko nazo pesa na ba na nzambe yo muto samelaka ba pekisi ba église ba pekisi ensemble plutôt que to sanganaka mais mutema na yo batikelo yango pour mezali ba pimelo nyonso me batikelo ka mutema na yo oza wana oza na kati ndako zwa temps ya kosambela zwa temps ya kosambela pona mboka na biso Congo ba pasteur o bozola na ngai ba papa na biso bozola na ngai message eza moko na moment o eza moment o to sala évangélisation na moment o eza moment o to telema to te le sangomala même na ba wenze même na babalabala eza moment o évangélisation eza moment te que les pasteurs patron eza moment o yo moi na nzambe nyonso serviteur de Dieu pasteur berger eza moment o to sala évangélisation. J'espère que na komi na suka ya makambo na ngai na baneko yebisa bino que le temps de miracle n'est pas encore passé na lobi orotanga Bible na Actes chapitre 3 le verset 1 jusqu'à verset 6. Nabi, lorsqu'on parle le mot temps, cela veut dire époque, cela veut dire aussi saison, cela veut dire aussi soir. Le mot temps, cela veut dire aussi moment. Donc en réalité, na samela pona mutu nyonso azui likanisi ya kolanda ngai o azui libaku ya kolanda ngai na komi na suka na lina samela pona bino. Na yebisa yo bien aimé. Soki yo mutu olanda ngai, malade wana déjà ekomi na kata ndaku na yo. To malade wana déjà ekomi na porte na yo. Nazo samela pona mutu zo kolanda ngai. Bible lobi mutu nyonso o abelelaka kombo ya Yesu azaka sauvé. Nga na samela. L'onction que moi je récite auprès de notre Dieu, onction wana créera toujours différence. Non samela pona ndeko moko oza affecté na maladie ya coronavirus. Atoza affecté na maladie ya coronavirus te. Soko za pe na prendre attention, oza prendre diabète, oza prendre ba rein, na linka os chaloboko na mutema. Non samela na yo. Éternel notre Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, je prie Nzambalola, maladie oyo, coronavirus, place oyo uti Nzambe yondo yebiango, Nzambe sous puissance na yo, pouvoir na yo, nazo sambela Saint-Esprit, mutu nyoso oaza affecté na maladie wana, azala guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Saint-Esprit asima mutu nyoso oaza ko bela, oaza na problème, ya maladie wana, o aza musika, place o bache batu wana, Nzambe nazo sambela, pona décision o mokonza mboka fati azui akanga be église, nazo sambela ke Nzambe lola na yo e yo kangai. Nazo sambela ke ba décision na bango nyoso Nzambe o échanger na kombo na Yesu. Éternel, na imposé yote, mais supplions Nzambe o sala quelque chose. En ton nom j'ainsi prier avec les anges. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bah remerciement na yo kozala na bana numéro de contact na yo pour toyebi ke oyo lobi ba kozala pe na bato ba kolinga pe babenga yo bazwa pe ba message mususu. Ok, remerciement na ngai na pesi remerciement na famille na nga mobimba. Na pesi je tout meta merci parce que yene mto apesa kinga initiative oyoyo na leka na lobela na pesi Jojo Kijingi na pesi Jenny sans oublier aussi ma fiancée. Donc on a awa ezate ke naza coureur de jipon mais naza na fiancée dans peu de temps on a un mariage religieux. Je dis aussi merci à ma fiancée c'est Jemima Numbilandu yem tatindenga lobi papa lobela makambo oyo na pesi papa nanga je dis merci parce que ayebisa kinga mon fils allez
parlez de ça, je suis derrière et je suis avec vous. Donc, on appelle Bino pe bandeko ba journaliste Oboye Katinangaye, sans oublier chaîne Nabino pe merci parce que na benga ki bino kaka na epse bino boya na monique boye ebele ndeko pe o ala nengaye e musu na bosa ni kombo soko che kombo na munoko na ngaye na pesi yo merci. Yo muto ola na ngaye église mobima ya Ebenezer na pesi bino merci parce que na yebi ete boko la nangaye pe boko zala abonné na kati ya chaîne oyoyo. Merci beaucoup. Numéro à contact. Numéro à contact ezali 080 plus 243 plus 243 089 31 72 307 plus 243 089 31 72 307. Waneza numéro na WhatsApp. Compte nanga ya Facebook, soki bolimbo lukangai na compte nanga ya Facebook na koma Bedin Ditend. Soko lukingai tokozwa batan ebele ya kosolola, bozanga te ya kobenga nga makambo ebele tokolobela. Merci beaucoup. Merci wanezalaki frère Bedin oyo to mekaki ko partager na excusez na oyo comme le monde entier likambo ya coronavirus. Par rapport à un message où il y a pesi bolandi ngapena aussi sa beauté sans qu'on a remercié bayo bazala rawana ndetolo bakaka nasima caméra zandeko Eli Sampu mon deux jeux mon cordon Lukman Modingumba mon vieux Babimboli agence Badem oebsinga lelo vraiment petit nanga coronavirus c'est ça ma bébé ça va comme marquasi donc le vieux conseil qui bat dit international on a le vieux conseil qui bat l'international il y a Blaise mon vieux Picouche Massananga Eric Bic Rouge dans Saint-Étienne Ravel Boyenga Massananga ya yo ebikaka Emmanuel Moussafou Coré Galégan couturier na Angola donc vous s'abonner massivement aux alliés to tiki musalate ezakaka ba contretemps toza vraiment tozo ko bundana na kopesa bino o nyonso bino bolingaka bye alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus